Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande kolo pe ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouchette aux alangote. Lelo ba prière à moi si wana, ba faire à moi si wana, nzamba o tomboli yo. O komi na position songolo pakala. Et comme yete. O monde te o kote mabe na kata ndako, pa maladi kidi. Shalom na peuple de Dieu. Nyonso ozwaka ya kolanda malolo beta lisolo tika kimena nzambe pe bolingo na ye ezala partage na bino nyonso bozwaka temps ya kolanda émission ya malolo beta lisolo nazo beta lelo eza vraiment lisolo moko touchant. En tout cas tala lisolo yo komisa histoire oti na suka mama eza mulai avant na banda ya mona nyonso tozongisa matondi epa ya nzakomba po apesi biso pema lokumu kembo masanzoli ezonga na mboka na yo papa nzambo osalinga ngolu ya kozala lisusu liboso ya famille o pesanga na kati na internet parce que yo ndo mto pesanga famille wana nzambe continue ko batelela nga bango nzambe batela bango bana mibali basi na bango bazala protéger loboko na yo ya nguya e bomba bango e makila na yo elongisa bango na makambu nyonso yawe telema liboso nzambe po olakisa bango nzela tika bolamo nzambe pe bolingo na ye ezala partage na yo mtozotalanga na kombo na Yesu Masia amen. Merci beaucoup na famille mobimba oyo bozwaka ta kolandanga la kati na internet nzamba lolande mutapesanga bino en tout cas na bondeli bino na bolingo nzambe tata bo continuer ko s'abonner ko aimer ko partager parce que naza wana kaka pona sepelisa bino po boyoka bozwa mayelo lenge nini ya kotambola na sena mokilo oyo histoire na obeta eza histoire vraie ba benginga samedi ba benginga récemment samedi na 20h ti 2h maman zo raconter nga lisolo pa zo lela eza tellement mulai lisolo yo eza tellement mulai na osilisa ngo soki bino bo sepeli nango so bo komenga kuna na commentaire suite nde na silise libino eza lisolo ya solo mama eza histoire vraie ba papa nanga o bino bozo landanga mokileza na ba réalité belé mokileza na makambo belé eza histoire vraie oui salami histoire et salami mobali na yebité mobali na yebité makambo nini ezali ba mama bandeko bo partager bo commenter ba jam na bino en tout cas tisiko nanu na tendre nanu nombre wana te en tout cas ndé na sala émission oyo bolanda ko sekate nzoto vraiment eza makasi te mais na yeka kapona sepelisa bino o bino bozo za ko landa émission ya malolo en tout cas lisolo ngo eza nini ba mama na ngai ba jeune fille ya to bala pona ko sepelisa batu te to bala pona ko sepelisa batu te parce que libala eza vie mobimba tela nengo kondi okomi souci pourquoi parce que baninga déjà babali yo na no balite okomi dana 35 ans ozomona lokolo kota na âge ménopause mama et pas nzambe ménopause ezalaka te resistaka te et surtout na mutu azotambola selo ko banga nzambe na domaine na ya traitant makambo ba ménopause te parce que ceux qui domaine na nzambe ezaka ménopause mais Sarah ngaka bota te ya na lobite ko koma na âge Sarah po bota non. La Bible nous dit, Dieu fait grâce à qui il veut. En tout cas, comme la poison te pour nos balités. Comme la poison te pour balobio, musunye botio kuna faut coucher na mobali ya. Tambola selo ko banga nzambe ko tambola selo ko banga médecin te. Lisolo ngoza nini ba mama na ba ndeko la ngai. Lisolo ezaki na ba jeune sœur moro misatu. Ba jeune sœur misatu bando tsambela l'église Songolo. L'église Songolo bande ko sambela bande ko yemba na orchestre. Donc boyemba na orchestre bazaki misatu moko abali. Mususu kaka nenga vie ezala kaka ndenge vie ezala nango aya kokutana occasion moko boye abeti développerie azui akepoto. Akenda poto atikala ka yemoko. Abala kenda poto. Ba couplaka ba oka ya lokuta ba kekuna pe ba commission ya solo. Mama ndeko moso yo atikali.
tant de commence à tika la quoi église les lots sont aucune église comment on a des problèmes et pourtant muto qui mama comme na famille abina ya la ngata pa elongi nzambe mais to salisi église en colo lokola clique moko boy ba tu boza sur l'est na ndako nzambe pourquoi ba critique kotonga kofinga eza passe ba comme ba jeune sœur ba comme ça n'importe quoi pour ba sepelisa bino mais ba sepelisa nzambe te jeune sœur oyo ba jour quand des na l'église pourquoi parce que mi balé wana o bali bazali pena kitoko penza te parce que fi oyo o abali te Micheline oyo azaki vraiment kitoko makasi azaki kitoko penza pembe penda ya pembe d'origine pembe penda ya pembe ya solo azaki kitoko siko na église quand des ala vraiment ba critique baninga bazaki kitoko te yo mutu ba fier belé kolata makasi baninga ba bali yo na no bali te sera kokite akoki menace anate habite pardon na kokosamba na l'église aboite akimi na église abanda mukie akimi église pourquoi parce que maloba bato comme ça le bien ti maloba bato zo spécialité akimi na e maloba bato et arrive que akimi bisika ndo sambela akimi pe bisika banda ko vanda papa leki na bango akei ko rejoindre grande sœur na e tant que vanda pas grande sœur na e donc ba bota bango 5 liboso mwasi mibale mobali misatu mwasi 4 mobali na ye mwana suka akepa yana bango ya liboso ake vanda kuna kandezala na malopanga na biso ndo ba voisin pe bazanga te ezaki na ba voisin mo bazaki na sima azaki pe na leki na ya mwasi ba ko sala ki camarade na Micheline to ba osala ki camarade na Micheline fi wana pe azaki l'église wa banda osambela Micheline pa comment que l'église na bango comment que église na comment que ne ko sambela pa sœur wana bakutane na ye na lopango grande sœur na biska ndovan ba comment que ne pe église quand des alara fi wana ba fi o ba fi bazaka agité ba fi me boulouté mais ici ka zali sentir que azali quoi makelele mon boy ba fi na ba marque a bon quand des ala na réseaux sociaux quand des alaka ay ko kutana na ndeko ami maro boyeka ya mwasi ya mobilité ami mo ya mwasi ba ko solo na ami wana papa pa ki camarade pa kutani na keso bo Hollande camarade Micheline akoma ko solo na ndeko mo boye na réseaux sociaux ndeko ngo ya mwasi ki camarade pe efimbi quand ki camarade efimbi ndeko wana azaki na grand frère na ye grand frère ne pas za mbongo ebele grand frère na ye ba ko kutana na camarade ya Micheline to ba kutani ba solo ya manjo linga fi wana afia na binga penda en tout cas na sepe menanga na relation ngote na sepe na ngoti azongi na ebe fi garçon ba comment ko benga je me susu fi wana abeteli Micheline so la ata garçon mo boye tonto quoi abenga nga mais na s'intéresser na nga na relation na yete na ebite so bolingo so na epo ko mona boye azana ba mamba mikela ba mbongo penza a bien sur la parfois solo Micheline pa buka na été abi ça va kutani sanga na ye pesa ye numéro nanga mais yenda benga po yenda za mobile songa na bengi e ça bien te Micheline gar camarade Micheline abi problème te a solo le pena garçon na habita na za camarade nanga nga pena relation na koki nanga petenga linga mibala ba logique boye tout kanga za nanga muta boye na linga mibala ba logique boye na kokana nga te na za na ami nanga bokutana ami nanga soko ko s'intéresser na obligé nanga yote abi ça va pesa l'accent photo na l'accepter photo jolie dame au boye ne lokote au boye ne lokote ki toko libanda makasi ka libanda bobo soko so alongoni bilambeza ndeni asepeli pe na Micheline tanga sepeli na Micheline ali bandi pe ko solo la bando solo bakutana te ba yokutana Micheline pa koma okende kuna pa mobali penda olopangu asa lopangu na commune moko songolo pakala makasi commune bata mbongo na Kongo avanda kuna mobali mosi pa koma okende ana deba misana ndaku ba sentinelle mi ba na lopangu mobali penda simba ka mbongo Micheline penda ko bana kin balobaka abeti libaku na zelo. Parce que moi, libanga mukie bomba mena zelo yoka di solo ba mama to s'abonner to aimer to pas eza mulai soko sepeli na li solo komelanga suite pour la sanini na ya susu ko sala suite fin parce que na aussi sangonya so lelo te poza mulai ba mama wa kokate bokolela ba jeune fille église abeta li solo bo tambola malamu ko bala te po muninga balaki yo po bala po sepesa bango ke yo po balaka. Parce que libala eza vie mobimba eza ba réalité belé otomona ngo libanda te maintenant ko mona ngo na katanda ka mabala mama li solo zo continuer papa lobi en tout cas Micheline ngai na lingi na honorer yo na lingi na bala yo ba vie boy na ko kate ko yaka bande kolanga
papa oyo assemble la l'église songolo pakala aza mosali aza serviteur soka zo sambela oh soka zo sambela mona comme si ange atelemi liboso abinga tellement aza ba engagement belé l'église et aussi mbatena zala moi si boye famille ba yebi etenga na lingi na honorer yo relation ya 3 mois basali 3 mois na lingi na honorer yo abi problème ezate aye abeteli yango grande sœur na ye grande sœur na bi mama aye comme maramba libala camarade no sara oyo soka yoki ekozala ndenge ni so maramba libala to sango te to ke sango pa grande sœur na yo na matete abi problème ezate papa lettre ye papa te baki o sango na matete pas grande sœur ya Micheline basali prédote makam nyoso et comme religieux Micheline abi nani nga faut que no nga ka église na biso azui mobali amemie et pas pasteur ba vandi pas pasteur ba njo solo na pasteur pe papa va kene moi bima makasi apesi moi ofrande makasi apesi abambi pasteur fey abambi pasteur a bien tout cas Micheline félicitations na manda ko bondela kaka to kenda ki na manda bondela ka pona yo ozui penda mobala bien a obligé pe mobala bien tout cas ngala lingi na banda ko yemba na orchestre malgré na longwa orchestre mususu et botama baleki to manda ko encadrer ba zoni ba remplacer biso faut ba lata ba protocole ba lata ba chorale nyonso ba lata na église naza posa ba mama pate ba secrétaire to lamba penda biloko mobala lobi kaka nde na lingi yo bo demande ni opesa nga fona honorer na nyonso mobali pasa nini asali makambo yo Micheline alobaki na Micheline asali makambo pourquoi pas privé batuana approuver batuana ke babala ki basala ke loko tenga na yeko corriger bino alati église mobimba ko lia biloko e bon na salo pesi mbombo binga na ozala nga te ozi o chepe musa poke o santo yo lie lisusu biloko libala pena honorer pena Micheline comme il faut binyo babala biso to bala to kosana na mabala ya honora Micheline pasa nini akoti na ndaka libala papa vandi 6 mois Micheline ayoko concevoir tant à concevoir c'est me comme 3 mois c'est me senini elongwe ya liboso papa ya mibale c'est me senini elongwe ya message Micheline abi non en tout cas vraiment et comme trop c'est trop abi mbala en tout cas esimba te nga ifona sa nini na bota mbala obi est-ce que déjà mon famille na nga ba ya kotungiso ote famille ba ya kotungiso te biso toza famille chrétien na ko mena sote parce que mwana nzambe mutapesa ka mwana lokolo zo bota te un jour sa nini orobota fanda kimia lia na yo lia mela ngam nem na bala yo ngam na lobi fanda mkolo robota ka mkolo za zemi orobota kaka bande ko nga isara bisika avanda kuna sango pe e bomba na te ayo yoka ke Micheline na bala libala mako somo sara senini rando Sarah quand tu menacer Micheline yo quand ça to kiei ya sango na Congo bomba marate obala mobali na ngaba diko menacer Micheline na téléphone aux assu d'été famille Sarah bando menacer Micheline basa pembe bandoki bisuba ndoki alingi mobali na kisi apanda Micheline sango ke alingi mobali na kisi papa moto pe bomana te moto yosani ni eyo bomana Micheline pe ayo so semi aboti moi liboso mwasi papa ayobota moi la mibale mwasi ayobota moi la misatu mobali ba mama lisolo sko yango lisolo eza nini ba mama na ngai moi la liboso azana 8 ans ya mibale azana 5 ans ya misatu azana 9 mois ba mama beba 9 mois Micheline mobali ne tanga boti mwana misatu tanga boti moi misatu mobali na lobite oboti penza obotelinga mutu ako hérité biloko na ngai fona na peso cadeau asombeli mwasi na voiture ko na yeba ba marque ba voiture te eza ngopeli sumu te na yeba na ngate soko yebi olakisinga na yeba na ba marque te na yebika catch na yebika jeep na yebika ka na yebisu ninyo na yebi na yebisu ni na yeba na ba kuma mituka te pona linga mutuka munene samba na ngaso zwimbo na fi mutuka moko munene ba ya nobo na ninga mingi abaka na sombela lisolo zo compter ba ndeko la ngai mama bo s'abonner bo aimer bo partager makambo za solo mama wana soki abimi na mutuka ko tika ba na classe ayo kaka mutu pass soki abimi ko tika ba na classe ayo kaka mutu pass soki abimi na mutuka wana mutu ebeta kaye soka asaleli ka mutuka na mutu ebetake mais sosa nene mutuka te aozane normal ba mama ayeko rendre compte que ezaka soki ndeti mwana lali mama na nga nzambe ona ke na lisolo mbangu ba mama na nga
nzoka nde babala na wana temeza lisolo pe ya mutu azalaki mulaitaka de 20h à 2h eza ordinateur teo bolimbisa ngai lisolo eza mulai ya okolela yo na baki soko sepeli nango okomeli ngaka suite wana na kosa nini na ko komisa ngoti na suka non ça la suite est fin bande kolanga nde babala na wana soki basilisi rapport mobali nda yaka sala nini aesuaka mwasi soka pangusi mwasi ake nango apangusi piye mtapangusaka mwasi mona pangusi mwasi azana mouchoir moboye ya grise mouchoir grise soka pangusi mwasi ake na mwasi pa mona ngo te mona ngo ka bolingo abite nkomso atuna aponi yo pangusaka ngana mona pe bisiko sukola ngo te obwaka kabi ayo fanda ngana lingo simba salite te ezana ngo ka bomo mwasa tuva pe normal mobala ka pangusaka ye mobala swanaka ye mobala pangusaka ya tuva ngo ka normal akipane pe ngo te mbala moko akomi siko jumso alamuki akoti na chambre bana a contrôler bana atala boye mwana na liboso ya 8 ans mama liboki ya mwana 8 ans efungwami boye efungwami na kati wana mwa ba makila mwana 8 ans atala mwana 8 ans mwana za kofungwama atala nani oyo atala mwana ya 5 ans aza ya kofungwama donc bana na yeba za kofungwama maganga mama ganga na ebisi bino mama ganga mobala ye habité monsieur ça ba infection na nga kokota bakepe na mon hôpital po apesa mbongo bakena mon hôpital ezaki benda bika mobali ndaza na so bana babeli mobala bimisa mbongo te mosi ka fosa na ba effort na ye okena bana hôpital mobala za na possibilité makasi ya ana possibilité le pont ba vanda ba futela te le pont na bango moko moi si soka beli mobala traitaka été moi si soka beli mobala traitaka été ye moko kala ba propre effort na ye akena bana soigner bana akoma soka la muki tongo ye moko sukol pena bana na buto ya contrôler moi na za bien tongo ya na tongo mobala lobite e komo sala yo mabe tikanga moko na landelango akoma pe na tongo mobala keya ye baza bango bien akeye muta sukola bana moi la musala papa loba aloba te ba mama na ngai ba mama makambo eza ko yinda bandeko na ngai mokilo eza ko beba yaya mokilo eza ko beba emsubo okanisa lokola o sentinelle muteka ko sala bako respecter moi sindenge ba respecter moi sa cause na yo ceux qui respectera moi si la famille na yo bandeko lo ba respecter moi si baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango temo yo so bimana ser wana lelo ser wana lingi yo wana lokote olala kapana bino ata fouchette ozana ngote lelo ba prière moi si wana ba fera moi si wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala e koma yete o monde te okota mabena kata ndako maladi kidi